salaka boye to sali msala kitoko sima na biso boye soki ozongi okuta salite zongi na bato bazoteka propre ezate bona ba mama soki bayebi ke eza jour ya salongo fo bapusana ka musika batikelaka biso taya kosala musala po tosala musala kitoko. Rédaction de Awa na grand marché ya Rond-Point ya quartier Findi kopeta bongo masolo na mutu azabongo administrateur ya Wenze na kombo ya AD. Na niveau ya bateki naza na problème moko te parce que baza bateki oyo bayokaka nga mingi soki tolobi likambo boye esalama te bayokaka mpe bazangaka te soki esauti na ndako na ye aswani na mobali na ye ou bien mobali na ye apesi ye mbongo kolia moke aya koluka makambo pa ya ade ya bitabe mpona tomonda na expérience makasi na mpetali po gérer bawenze tio lelo batie confrère na yo mosusu a gérer wenze wana to concert na yo okoloba na ye nini mpona kogérer grand marché ya wenze ya bitabe. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais Téléma Bipaï Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main. Merci mingi na banditu ya Likongo ne tombera jamais. Bana biso bongo na Okapi. En même temps, tu as bon partenariat na Show Télévision, chaîne ya évangéliste Claude Kaboualesa. En même temps, donc la télévision et pas y a des Basile Olongo Mpongo. Merci mingi na banditu ya Likongo ne tombera jamais. Au bali na Congo ya bango le béni moi na Congo. Ne vite ko dima soigné. Ya na Mbappé. Pour la informer bino na baton réel na bana bino pour les d'information, za mingi na terrain. On a servir on a commenté ce que des ordres qui Congo dans le marché de la liberté comment est-ce que AD ya Wunziko na Congo ya maman Solange c'est que pour moi la porte par rapport à mes gérances à grand marché croisons pendant 15 ans quand Congo ba nyongo na caisse ya l'état puis en plus c'est mbongo ta caisse ya l'état nyongo asinel puis en plus c'est nyongo ya régie des eaux ba dépôt en plus c'est AD c'est néanmoins la carte de rédaction que Awa na grand marché ya Rond-Point ya quartier Findi kopeta bongo masolo na mutu azabongo administrateur ya Wenze na kombo ya AD merci mpona aidisa biso nini esalaka bongo ke Wenze etombwama to Wenze ekoya nini esalaka bongo force ya Wenze. Monsieur merci, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. yana bandeko ebele baza libanda mboka mpe na kati ya mboka bangi bayeba Merci papa journaliste, comme on a dit, merci Kanza. Nazali bongo administrateur ya marché Fidi, na niveau ya Rond-Point biso toza na commune ya Makala. Marché na biso ndengo moni yango d'abord. Ezali ni marché urbain, ni marché municipal, mais ezali marché de fait. Marché de fait ezali marché oyo, ezali créé bobele na bateki bango moko, c'est-à-dire bandeko bakolo mapango oyo moni ezalaki mwa groupe ya bato bakoti na lopango moko babandi koteka ntango babandi koteka epesi gu na bato mpe mosusu baya kobima na balabala ya lopango liboso ya lopango wana nde esali ke lelo ekomi wenze monene nde ntina wana leta atiaki miso po ete esika bato bakomi deja 10 15 20 esengeli leta azwa bato wana en charge sur le plan sécurité, mais sur le plan administratif. Ndetina wana biso tozala ki bongo affecté awa.
na kati ya marché Fidi na commune ya Makala na niveau ya Rompenga. Dépose un marché, ça fait déjà combien des années? Marché oyo bandi banda kala, mais utanga naza na marché oyo, ça fait 3 ans. Nazali na marché oyo. Nini ozo mona eza un peu mabe, ozo tambola te le mona yo pe na bateki ya marché oyo. Na niveau ya bateki naza na problème moko te. Parce que baza bateki oyo bayokaka nga mingi. Soki tolobi likambo boye salama te bayokaka. Mais pasi na biso ezali mingi ndenge omoni toza na besoin ya marché penza, marché moderne. C'est-à-dire ba moyen emonana, ba partenaire baya basunga. Notre papa propre, papa gouverneur Gentini Ngobila. Azwa ba moyen ya kotongela biso marché moderne na niveau ya Makala, na niveau ya Rompenga. Parce que on nyonso moni bato bazoteka ezali ba mapango ya bato. C'est-à-dire lelo bakolo mapango na bakolo balingi na bango suta bato bateka na mapango na bango wende pe kufu. Mais soki wende kufu population na ko souffrir. Yango na beaucoup plus tozo senga na bandeko. Va soutenir biso, va soutenir papa Gentini Ngobila, papa propre. Azwa ba moyen de façon que batongela biso marché moderne na kati na commune na biso ya Makala. Le côté parce que sikoyo balobi marché ya Rompenga ba c'est un marché moko très sale. Azo répondre à norme ya salubrité. Azo vraiment très sale. Mais tout le monde qui me comme toujours les cas coordonnateur et qui ne peut pas ça attendre moko liboso apona ko sensibiliser bato pona ko lutter contre la salubrité na kati ya marché o ya Rompenga. Mais non to yeba ni oyo zeli construire base ya saleté na kati ya modia biso ya Rompenga. Ndeko nanga journaliste balobaka koloba mingi mbanga pasi. Bato balobaka. Mais yo tamboli omoni parce que soki nga na bandi koloba et comme on a commis pasteur na zote en église mais na kosenga na yo otambola otala po ete soki yo na caméra na yo omoni saleté filme yango po soki yo filme yango ekosunga nga na bongisa mosala mais yo otamboli omoni saleté wapi wana ezali ndenge oyebi toza na kati ya Congo en particulier toza na kati ya Kinshasa moto nyonso akoluka aloba po batya eka mais yo ozali journaliste oza na caméra na yo tambola tala omona esika nini bosoto ezali po yo oloba ete bato wana baza na raison. Merci beaucoup. Maintenant ogéraka bateki na oyo ya wenze ndenge nini? Gestion ya bateki eza facile te eza pasi mais esengeli kaka ovanda na bango ndenge papa avandaka na banda na ndako parce que na kati ya ndako eza na bana matoi mangongi eza pe na bana bayokaka papa mais bana matoi mangongi esengeli bazwa sanction soki osanctionne lelo lobi akoyoka te akoyoka donc tovandaka lokola papa na bana na kati ya ndako. Balobi bateki mosusu bakomi kokanga même voie publique à l'état voie mituka ile kezate bango kotiama biloko na bango pembeni voma ya makadam nyonso to oyoka kango esalaka koma ya solo bato bazali na matoi mangongi ndenge na otoyebisa yo kasi biso ndenge omoni biso awa tovandaka na biro te daya biro toyebi yango te preuve aneke okutinga na terrain mpe soki otali ndenge balobi ke bamama wana bavandaka na kati ya nzela batekaka na balabala yo moko zwa bamama oyo bazali awa estce baza na goudron baza na mabele esika oyo toreserva po ete basala mosala me ya matoi mangongi mpe bazangaka te soki esi awuti na ndako na ye aswani na mobali na ye ubien mobali na ye apesi ye mbongo kolia moke aya koluka makambo mpa ya ade akoya kaka na kati ya balabala place mituka ezoleka atie parasol ya monene avandi lokola aveugle mais soki oye osimba baviole ngai mais tokosuka wapi na bato modele ya ndenge wana tokosuka wapi yango wana topesaki nzela na bandeko na biso ya la police ntango bakangi moto ya ndenge wana bazwa ye 500 francs te bazwa ye 200 francs te basalela ye pv bakosala ezali mpo akende parke mobali na ye alanda ye na parke ayebake mwasi na ye ayaka koteka na nzela ya mutuka yango batindi ye na parke. Ok, donc on a le moloko oyo, comment est-ce que bazosala bongo salongo, balongola ba immondice na kata caniveau, pe moto to peso ya kozwa pona kolongo ba immondice ko ba kango to zo justement prêt.
ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste est 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Coutinho Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mok Padiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste est 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais. Bonjour maman. Bonjour papa. Mon bino awa na précisément na rond-point ngaba. Ope ba bino awa na rond-point ngaba musani bosalaka. Biso na rond-point ngaba tosala msala kini bopeto. Tozana gourmet na biso. Onye manyembo, gourmet ya makasi. Alinga te saite zala. Tosala ka chaque samedi salongo. Tosala ka msala makasi. Mutuka na biso pe bapesa biso yangwana. Tosala msala na biso kubanda lundi, ti samedi, msala kitoko. Tosala msala kitoko. Par jour besoin combien de temps pour vous côté na repère msala di tongo tipo ko ça heure. Tongo tipo ko to 6 à 12 heures. Après 12 heures wana toke bandako. Tu connais ça pour ça là ni les venus ko abina makasi pona ko longola bakani biloko na kata niveau. Banani banu ko abina ça ba tekito ba to balikana nzela. Nde tosala ka boye to sali msala kitoko. Sima na biso boye soki ozongi okuta salite ezongi na bato bazoteka propre ezate tozana posa bazala pene ya prince te nde tosala msala boye tomona nde tonyokolaka nzoto so tokeba ndako nzoto pati mais soki ozongi kaka sima komimona yo moko nde bosali elo te onde bosali msala te soki batie bato bazoteka bazonga na kati ya wenze nde msala kini bopetu pene na bakomini nde emonana kitoko emonana kitoko tala nde todinda na baterase tala nde tolongola biloko ngo totia na mtuka foti ezate gourmet foti ya bato bazoteka na nzela soki bato bazoteka na nzela balongwe msala ekezala malamu bakota na kati ya wenze eza puelele prince te batika nde prince ezala vide. Merci maman. Maman yoko basa mke papa o mama tukoloba. Bona bakisi muke na ndenge nini papa salongo ezosalama normal tozosala tozolongola basalite alors bato bazoteka liboso awa bakozwa basalite na bango bamasuba basalite na chasse bakamati baboki na kati ya terrasse alors bazoboka mpe na kati ya prince ntango bosala salongo bosilisi ala après su bango baye kozongisa salite donc moyen de propre ezala eza te mpo nini bango bazozongisa susu salite na kati ya prince. Tosala la population to bateki babokaka biloko na bango wana wapi? Bon, batiela bino batiela bango ba poubelle ndenge babandaki kotia liboso batieli bango ba poubelle tango bato basala salongo baye batie ba poubelle batie matiti po ezala bien. Bon, so bazotika kaka boye ata tosali salongo mutuka soki eye elongoli ba poubelle ezi poubelle wana elongoli bakie kobwaka soki bazotika kaka bonde tosala bona sima batapokwa ezosimba te batapokwa baoteka baleki nzela ameli chasse abwaki ji ameli ji abwaki chasse kana kati ya terrasse to na prince alors salite ezozonga kaka alors tosenge mpo bakonzi bapesa biso bamatériel ya kosalela baga baboti bakongo barato na ba brosse na bakombo. Merci maman. Maman siko to moni awa na commune na Rwanda bino ngaba pesi bino ADS kana kombo ya DRC déjà presque 2 ans ngao kende ko na mandat na to yeba. Boko senga nini a renforcer makasi pona propriétaire Rwanda bino oyo ya ngaba. Bon ngala ko senga pona AD na ngai. Pona ba mama o soki ba yebi keza jour ya salongo. Fo ba pousa na kamusika batikela ka biso taya ko sala musala po
tosala mosala kitoko tozosala mosala kitoko bamama bazobanga ADT deuxièmement kaka bango bazotya matiti so biso tosali ale bazongisi matiti après bazofinga bakonzi ya mboka bazosala mosala kitoko te me biso babrigande ya makala ya papa Oniema tozosala mosala kitoko na komi na makala tozosala de lundi jusqu'à samedi ndenge tozosala wana foti moko eza te me foti ezaka ya bateki ya bamama oyo ya penepene ya prince barekilie batika prince musika ntango bayebi ke samedi bakangi na bamagasin na bato ya prince bateka te ti 12 biso tosisaka mosala apres soki bakotanda me na prince te oso batanda na prince bamona neti bakonzi basala mosala te e bango bata liboso bazofinga bakonzi baboting biso eza te baga eza te tozosala mosala kitoko ade azosala mosala kitoko bakonzi na biso mpe bazosala mosala kitoko me bapeuple bazondima te me bino mo bozomona na misu mutuka etelemi bazokota na kati tozobimisa biloko tozokota mutuka tozokende kobwaka papa na biso bakumbaka bongo bamoto mpona kolongola basalibrité na kati ya makadam yaka boye tonto oyeba sikoyo nini oyo ezo rendre difficile mpo mosala na yo ya kozwa baimmondice kobwaka na esika esengeli esalama malamu. Merci papa journaliste mpona motuna na yo eloko pele esanga mpasi mingi donc justement nakosengaka na bakonzi papa na biso gouverneur gentilingo bien nayebi ke papa bopeto yalingaka kutu teke osali te boyeboye ndenge abetaki seta bayeke tous les communes fo ezala bopeto ndenge mpe biso mpe tondimi toyambaki message wana elengi biso totie volonté ya kosala papa pardon pena pardon bakisa biso bamoto surtout na commune ya makala parmi bacommune oyo toza nzinga makala tobliaka bango na mosala tolingi mosala mais toujours eloko eza mosala matériel bakisa biso bamoto mibale bamateriel toana posa pena tosala mosala ndenge pene esengeli donc sunga biso na matériel toana posa bamoto so mibale pour renforcer mosala mibale eza insuffisant makala eza monene 18 quartier papa tokosala ndenge nini osala combien d'heures par jour ozwa temps combien d'heures donc nakoba depuis ntongo nakoba ti 17 heures na sisi mosa okende 18 heures même 19 heures nazalaka nazo évacuer naza chauffeur na ape brigade nasimbaka pa na ocharge nga mona démarre so moto nakende nabwaki na décharge na ezonga donc nasengi renforcer biso kaka bamoto mpo bamoto esi ekei déjà monter dans une efficacité te donc yekoa susu matata ngomba te yango esengaka bamoto esengaka emema charge papa pardon bakise biso kaka bamoto tokosala mosala na elengi biso ya makasi bokomese na biso kutu ya kolobesa te papa na kutu donc asalaka mosala normal papa ondima ye kutu aza liloba moko na yo bakisa biso sungai bakisa kaka materiel tokosala mosala normal oyo etikali yo oyebi nini okosala etaki papa bopeto par rapport mpona bateki oyo chaque fois babwaka basalite na bango na kati ya bakaniveau nini oyo koloba na bango conseil na kopesa bandeko na biso bazoteka awa tolobaka na biso mingi bakonzi bazobeta sete na batv partout mais awa so eloko ezoempêche bango bon ezosenga na yebi te totya batono totya toyesa bango moto na moto azwa saki po chef atambolaki ad na biso alimisa cordon na biso atambolaki apesi bango basaki abi babozwaka basalite ntango osisi komarché ozoteki otie mais basaki wana ko bango bamonaki esimba te yango babiki batono déjà namoni batono basombaki déjà batono eye mais tosengi babakisa mosusu ebele eza moke bapesi biso batono kaka 10 apamba tokabola tous les 4 coins na baréunion surtout place bato baoteka surtout na marché totie yango bamoto ezalaka uniquement mpona oyiba batono wana te bakoyiba te po ntango ezala na bafulu déjà bakoyiba te po batono elalaka eza na prince oloza ntango oyiba yango te mpo la police eza ntongo sa baosala mosala na bango normal yokomo baba nani nga komo na ngai lemba sango pamba sax merci papa na ngai merci papa journaliste mbote tomoni yo awa na kati ya caniveau ozobimisa bongo baimmondice oyo chaque fois ezorendre ville akiti eza salite e toyeba nini oyo ezali vraimen cause pie base ke baimmondice etondaka awa chaque fois bon awa terrasse chaque samedi ngam nasalaka terrasse etondaka parce ke bato batekaka na bato bautaka baenviron bango nde babwakaka biloko na kati awa mpo terrasse etondaka awa en plus bamilangi nde yango toyotelemela mpo nde milangi eza na kati ya terrasse te yango nde sikoyo tozingaka chaque samedi fo tosalaka salongo tosalaka terrasse mpo ya la propre tomoni oza na kati ya terrasse caniveau bosoto nini ozo rendre difficile mpo osala mosala no malamu makasi mpe na propriété nyonso en tout cas eloko ezalaka ngala baboti badambaka materiel nyonso na biloko na maboko na eza te ndeti pa oyo aluwaka koluwe
bao na lwa koluwe ya bato so na sisi napesi yango 1000 francs na pao yango nasengaka bakonzi basunga ngai balula ngai baboti balula bapao balula ata na fukusi mpo nazwaka makasi ya kosala mosala lelo soki par exemple Gentilingo Bilambaka gouverneur de la ville azokasa kolanda osenga na ye nini bon na osenga na ye en tout cas asekipe kaka na ngai na baterrain na ngai nyonso biloko nyonso ya misala. Merci papa. En tout cas nga mpe merci. Mama komolo nani komolanga mama Marceline. Ah Marceline boza bateki awa na komponga ba. Mais tomoni baza ko accuser bino que ba salité mingi tonda awa na bakanivo eza bino. Nini esala ki boka ba c'était place bien de boka mona kati bakanivo. Papa bon. Oui, tokoko boya te ezali biso parce que tozoteka awa ba déchets biloko toyaka nango poubelle eza te. Place à côté yango soko sisi koteka na pokwa okokomba ucha wapi donc monika nzela place ko bwaka ya bien eza kaka te kana terrasse yango to bwaka na biso na poubelle eza te to bwaka isuwa ce qui gouverneur de la ville azolanda osenga nini pour la bino bateki ya rond-point bon tozo senga pas gouverneur que akoko sunga biso na kotinde ya biso soki ndenge to bwaka poubelle na eza te soki babimisi nde babimisi bona terrasse asa mwa ba moyen de transport oyo kokoza bane koko évacuer salite yango rapidement ke soki etikali lisusu wana bato bazoleka bazomonaka onde esalaka lisusu bien tasunga biso mpona ba moyen de transport oyo mpona balongola yango lere bazolongola bomokola salongo eke bakenda kobwaka ngo mbala moko. Merci mama. Merci papa. sikoyo tozongi sur la sujet na yo tomoni bateki na biso bango bazoteka badeshe koyaka toyebi te mesure nini oyo bozwa ensemble na komi na makala na biro ya administration na yo ya wenze mpona kolongola badimondisi bakotiaka ngo place moko tina to motoka mpona kolongola ya solo eloko nyonso ezalaka bobele na organisation biso na niveau ya marché fidi na rompenga ba ya solo eza monene mpe bato baza ebele mpo ezaka bateki te tala mouvement ya bato oyo bazouta par-ci par-là bazolia bazomela me bosoto bazobwaka kaka na nzela eza bosoto ya wenze te me eza bato oyo baza kotambola na nzela nde bazotika bosoto me tosala mwa stratégie ya kozwa site provisoire ya décharge soki tokomi na pokwa bato bakoya bazwi salite wana nyonso batie yango na esika oyo esi tobongisa soki oye a partir ya 6h ndenge omoni bamoto na biso toza na 10 chariot eza kosala évacuation wana ezali na bisika oyo tofutaka chaque mois oyo bamoto na biso na bachariot ekendaka kobwaka mpona koboya ete tosurcharge ville na niveau na biso tosorganizaki mpo ville mpe azwa possibilité ya kosala mpe na bandeko mosusu biso tosorganiza mpe tozwa site moko tosigna partenariat na bandeko wana ya site wana tofutaka chaque mois nde bisika tokendaka kotika bosoto nyonso oyo tolongolaka chaque jour yango omoni ndenge omoni bazobimisa na terrasse bazocharge bamoto wana tokozela ville ta ya kolongola yango biso moko toza koévacue soki ozongi ya vers 17h vers 18h okokuta ta eloko te na oyo nyonso babimisi tokozonga maintenant tomoni bongo na biro na yo batono moko wana eza presque ezomona so na tabusani te ba 30 à 50 litres tomoni bakomi makala bopeto otoyeba ezosignifie eza mpona nini mosala yango eza nini effectivement naza koassume aussi responsabilité ya coordonnateur ya makala bopeto na niveau ya komi na makala et chaque mois tozalaka na stratégie ya kocréer esprit ya créativité elongo na bourgmestre na biso papa Jean Onema toza na kese oyo tobenga yango kese ya salubrité kese wana ezalaka mpona koproduire babiloko lokola ndenge omoni batono wana totyaka yango na différentes coins po permettre na population oyo azosala mouvement na balabala ameliji akotisa wana ntango moto na biso ekoya babalusi na moto eke kobwaka donc olie tozela moto songolo ya kopesa biso te biso moko tosalaka effort ya koluka ete tosala babiloko wana ndenge omoni batono wana batuk balave-main de façon que toasime bien sécurité ya bandeko na biso baza kosala mouvement vers rond-point ngaba
Maintenant, il y a un sujet très pertinent pour nous déranger bongo population marché habitable lelo par rapport à l'autre état bongo maman où a géré Wenze habitable pendant 15 ans a tiki qu'est-ce à l'état na 0 francs en même temps a tiki banyo wa sinel a tiki banyo wa rechidezo maman la mission Solange maintenant tonto yeba nini o ekriaka ba dette to nini ekriaka ba mégérance na katia ba grand marché au bino bogéraka. Merci beaucoup ndeko na ngai nakanisi ndenge na ota koyebisa yo biso d'abord tozali marché municipal chaque jour oyo tosali recette ya l'état tolalaka na yango te parce que biso toza censé ya kokende kotya mosolo na banque te biso mosolo oyo eza kosalama na niveau ya marché municipal na biso yango nde ezali kofaire fonctionner marché commune na biso na misala ya mike mike pela moko ndenge oza komona batuki wana outi komona ezali bongo kaka bamosolo ya wenze nde eza kosala ke tosomba batuki wana ndenge oza komona moto eza kotambola chaque jour ekufaka moteur soki ekufi ekopermettre biso tokotisa mokanda na commune esunga biso de façon ke barepare bamoto wana e toza na bato baza kosala mona baza kofutama na mosolo ya moto mosusu te kaka oyo ya wenze nde ntina wana omoni volonté baza kosalela mosala donc voilà un peu on a koki koloba par rapport ya mosolo ya l'état biso tozali bagestionnaire mais mbongo ya l'état ekendaka na comptabilité na commune na centre d'ordonnancement oyo baza censé ya kobomba mosolo ya l'état. Maintenant tonto beloko antika mpona kochite bamoni koloba na motu akoremplace lelo wenze ya bitabe mpona tomonza na expérience makasi mambetali kogere bawenze tio lelo batie confrère na yo mosusu agere wenze wana to concert na yo okoloba na ye nini mpona kogere grand marché ya wenze ya bitabe. eloko nakoki koloba le mosusu oyo akoya wana aza na expérience koleka ngai me balobaka pilipili ya moke mpe eswaka ayeba kokolabore na bacolaborateur na ye azala ouvert na bato aza kosala na bango mosala alinga bateki mpo soki yo mokonzi olingi bateki te me okonyokwama te okomona ondire oza kosala eloko te oyo koza kosala mosala mpo moteki bazwaka ye mbongo na makasi te moteki bazwaka ye mbongo lokola oza kobotola mbeli na maboko ya motani boma mpo aye akoki kopesa yo to akoki kopesa yo te mais soki yo ye na menace ye akomenace mosala na ye sani ebebi yango wana ifo collaboration ezala na niveau nyonso kobanda na baautorité ti na moteki oyo aza koteka na kati ya wenze. Maintenant mot de la fin par rapport à bandekolo bamama batekaka na bapapa batekaka ana wenze na yo ya finde eloko na koloba na bamama na ngai tozalaka bomoko ndenge bamesana koyoka bayokaka kaka mpo bible elobi esika bolingo eza nde nzambe apambolaka esika unité ezali nde makambo malamu esalaka nini eyaka bakontinue kozala ndenge tozalaka bakontinue kofuta tike na bango na kimia de façon ke lobi bakonzi bazwa moyen ya kosalela biso marché moderne na commune ya Makala. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Pratiquement arrivé à la fin de notre parcours d'aujourd'hui, on est là sur le grand marché de Ngaba. Versement. Retenons qu'on va juste céder un mot chez notre AD pour essayer un peu de remercier les gens qui ont soutenu à gérer mieux ces marchés. Messieurs, 2 mots, 3 mots, pour nous parler des remerciements pour nous gérer monsieur Wodio. Merci beaucoup, papa journaliste. Nous remercier d'abord le président de la République, Fachi Beton, l'homme avec des visions très loin. Nous avons merci pour être senti vraiment discipline et côté. Toujours papa propre, Gentini Ngobilambaka, papa gouverneur, Vanda Nao papa, pour vision à King Bopeto. Na kolobelo côté journaliste à tout na batu bayebi ndenge rompoenga bezalaki na ndenge komi donc bien sûr on est pour la vision na papa Oumela papa Gentini Ngobila papa propre on est ensemble toza sima na yo poto kende musika na vision oyo ya King Bopeto. Merci beaucoup na bonne sanité papa Jean Oné Mawembo notre papa bourgmestre
parce que ye nde azopesa biso bamoyen po esala ete marché na biso commune na biso ezala propre azosala baeffort de façon que commune na biso ezala toujours différent yango nazopesa ye bamerci ebele papa Jean Onema merci bisika ozali ezalaki bel et bien AD ya wenze ya quartier Findi précisément appelé communément rond-point Ngaba tobetini mwa masolo awa na kati ya wenze bika dérangement ya bamaman bapapa balobaka mais on était toujours obligé de le faire ici totali bongo basangoye koya bye et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mok Padiko, Congolais telema bipai biso. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main.